Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, beaucoup tananto solo là. La grande famille, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Babon de bien semaine, babon de bien semaine. Na balandinyo so ya BBC, Mpoï TV babon de bien semaine na binonyo so. Beaucoup tananto solo là. Voilà, la grande famille, beaucoup ta to solo là. Beaucoup ta to solo là parce que nous devons exposer. Nani, ce qui est vrai. Il faut tout exposer jusqu'à beaucoup tanan. Non, tu as une vidéo moko après tozo zonga. Beau aimer, beau partager la grande famille parce que tu vendis trop belle vie. Après sakaba artiste, belle vie ndoki, belle vie boye, belle vie boye. Ce qu'on a mini cho bango basali ekiri moko boye ko babo bongisa musala mais baza vérité. Biso to ko exposer bango kaka. Et tu continuer na ko exposer ce qui est vrai jusqu'à la vidéo oyo comme ça dans zongi la bino. Merci. Olilingano to ebite. Katia ezala nini yepe gilet botala tala séparation salema ki 25 personnes na katiti. Oh non, gilet azo bulelenga mabe boy na boy. Gilet ayebisa alobi yaya ulaksa anga bolingo ya ba hypocrite. Gilet botala tala nda banda ko yebisa bi 25 nazala bule master. OK, 25 c'est hypocrite. Lelo to yo comprendre ngo. To yo comprendre ngo biso moko. Par rapport au Bomoni virus oyo et banda lelo te. Bomoni virus c'est ce qui est vrai et banda lelo te. Biso tozo solo la tozo na biso analyse ka na temps normal na temps normal. Na temps normal ya koloba ke non, on doit mettre le point sur les i. Pourquoi? Parce que mensonge le qui est belé, le côté le qui est belé quoi ça n'a que le bakeno parti primoro boye ba olinga ba mi pesa privilège à ko le bakeno bango nde baza bien or eza bongote ce que bolandi analyse nanga la grande famille lobby après sortie médiatique il y a ce qui est vrai dans qui tananga a étalé maman étoile oui. Après il y a étalé maman étoile qui bo moto na ye eza wapi lokwa ba archive ezalaka ba archive yango to komi koya nango biso to kolakisa la personne de ce qui est vrai qui a virus bande bo moni mutu malamu aza attaque non mutu nyonso mwa hypocrisie ezanga kate parce que moi hypocrisie wana équipe ko sauver ne loko moko boya ko lobake no awa kende nango na hypocrisie po bika wana ta normal mais ya kotala musala o ndenge zo kende na ko beba et pas ba artiste comédien jusque là tu comprends tes problèmes ezala nini. Jusque-là, tu comprendras, ni les kakana monde d'artiste. Mais au fur et à mesure, tozola muka, le ko la na réseaux sociaux a na communauté to yeba keno, muto baby sa théâtre eza belle vie. Muto pekisa ka ba artiste ba kende ko jouer ba place mususu eza belle vie. Ba réalité no soto lo baka keno, muto oyo assista pe na liwa yesu eza belle vie. Siko na minute e komi na nuta to ba na mpe ko bimisa batu mususu. Botala mutu oyo azwa koloba ke no ya eko bongisa théâtre. Botala mutu oyo aye pona ko étaler maman étoile na sima wana batu ba mon on dirait que non ya za na raison ye na sila aza na raison mais biso to ya kolakise ke non yo oza mobali oza lokuta oza manipulateur siko ba jeune aye oyo e banda depuis kala
depuis kala bomoni ken piana oyo aza isusu même pas isusu na Congo ken piana bwaka ngunda kuna na Belgique kuna botamba na zotanga ye pa kenda atangi wana ye pa za na Belgique babanda na Vincent ngana yebi ba Vincent na zaka pena na bazaka pe ensemble na ba Karine Mokonzi la baronne maman de la Chine mais babebana c'est-à-dire que non yekutu avant kota na monde ya ba comédien avant kota na monde azaka na ba chroniqueur wana nyonso wana bazalaka na ba Karine Mokonzi ba Ken Piana bazalaka bango nyonso après kota na monde ba artiste na monde bango ba artiste akotaki pona nini pona grand frère na ye nani comédien o ezana ni Dadi Kitambala pe asona bota sikoyo ane bota la vidéo oyo eza vidéo moko ya kala siko awa toya kolakisa ka batu keno bota la personne de ce qui est vrai olilingano toyebi te kati ezala nini ye mpe gilet botalatala séparation esalemaki Vincent mpe azali na kati ti o non gilet azobulelenga mabe boye na boye gilet ayebisi alobi yaya olakisaka nga bolingo ya bahypocrite gilet botalatala nde abanda koyebisa bi Vincent azala bule master ok Vincent aza hypocrite lelo toyo comprendre yango biso moko par rapport au boyoki nini boyoki il y a eu dispute il y a eu division il y a eu séparation nani azalaki promoteur ya division wana ya séparation wana ce qui est vrai. Pour comprendre la grande famille que non, ce qui est vrai, aza virus. Virus o balobaka penza virus. Botala ane wana. Botala ane. Parce que ayena virus na ye wana, ayena ngol susu na monde ba comédien. Donc ayena virus wana. Bozela, na retravailler na bino boye. Attendez. Bozela. C'est où la vidéo? Gilet botalatala séparation salemaki Vincent mpe azali na kati ti o non gilet azobulelenga mabe boye na boye gilet ayebisi alobi yaya olakisaka nga bolingo ya bahypocrite gilet botalatala nde abanda koyebisa bi Vincent azalaka bule master ok Vincent aza babandaki kobule master nzoka aza hypocrite mais botala ndenge abimi pona koya ko étaler mama étoile botala ndenge abimi pona koya ko bimisa on dirait nani sila aza kombati nzoka ye muto azoya na bakomba mususu lelo toyo comprendre yango biso moko baye ko comprendre yango ke non baye ko comprendre que Vincent aza muto a virus. Parce que botala ba ane oya bandana batwana ya YouTube. Ponga na yebi pena ba Karine Mokonzi nyonso abebana na bango. Il y a eu un moment wana bazaki na batiraillement. Mais bazaka ensemble na ba Karine Mokonzi, mais ba bebana. Parce que si botali nenge Ken Piana zoloba, vous allez vite comprendre que non azana liste mulai abebana na ba mibali ba garçon baninga ne mibali belé. Mais moi ba bimaka pona wa kolobe zate. Mais soubasma eza o batu bayebi ke no wana mutute. Wana mutute. Ce que vous imaginez, mutu o déjà bana mibali babima déjà ces années-là. Babima ces années-là. Pona kwa koloba ke non Vincent tobana okanise aza master, nzoka aza master te, aza hypocrite, aza boye, nga mutu na lobi te, boyoki. Po, ndenge aza wana,
soko landeli déjà kaka soko comprendre ka ne vidéo on a tcheli bino ya bande kwa mibali o babimisi hypocrite babimisi ko no oko considérer mais alboma kabatu ne virus na ya soko lobi ke noto vanda poto sa pe na taneti ngana za ngana besoin na yeba te pourquoi bebana na Poutine yaya moi un homme asilikelanga na osungo kitoko. Et puis, ce que ba mibali bazala ndeni, mibali soki peut-être que non, asili keli mwana mwasi. Et que mwana mwasi asungi epe na comportement wana. Epe sakabango rage, epe sakabango bilobela. Pour lui, ako s'attendre peut-être moi c'est un verrier, aya ko mikitisa, aya ko loba non, ozaka ndeko nanga mobali. Siko moni ke non Poutine azakuna te. Poutine azo focus na makambo na ye, e komise bilobela, e komise lobi na détruire mwana. Na détruire moi sur. Toi makambo ngeke. Na yebisa bino ke non, nga ezala ndeko moko mobali kaka boy for nothing n'église. Papa, na yebi kutu ata likambute. Ti lelo na mintunaka. Akoma ko budenga kaka boye. Na oyeba te pourquoi. Na yeba kate pourquoi a budanga. Sikoyo, or to banoko sola bien, boni bien, et voilà. Mais non, na yeko loba na lobi, c'est quoi au juste? Na moni banjo créer nga ba problème ya lokuta. Ba problème ka ya lokuta na zoe ba mutu na makolote. Maintenant, ngai de nature na sala kenon, soko budenga na likambu na ebite, je vais beaucoup t'aider. Na ko aider yo franchement. Na ko aider yo na otiko kaka kenon osalela posa na yo wana parce que soki nga na sala ki yo mabe, yaka vers nga, yebsanga mama osala ki nga mabe, talaboy. Je suis une personne nazalaka na humanisme na oyebso ndekwe limbisanga parce que to talaka ke no biso no tozo sa nini to sambela nzambe donc to porter biso nyonso corps de Christ moko. Je vais te demander pardon. So soki surtout siko nazape na rokipe na ngambu na nga ya koluka yo ya koloba ke no ozo budenga na likambo nini. Mais soki siko na tal avant na ya kotuna yo na kota nanu agissement na wana nengo zo kende nango soki na moni ke no eza vraiment ya no sense, je vais t'aider. Ya na tiki yo kaka bongo na buzuba na yo wana. Siko tango na tiki ye bongo e komi ke no akomi ko créer nga ba problème ya lokuta bandeko na yebi mutu na makolote. Na yebi mutu na makolote. Siko ngape na za mutu moko tele ke no na okeko tuna o boy na kotuna o te na otalo kaka na misu je mette. Pourquoi ndako ezozika na otala kaka. Et j'ai vite compris que non, il y a banoye kozela peut-être ndenge a obudenga nga na yebi likambute, nga na kobimana ke kotuna ye e koma tunisa e mataki kitaki. Wana eza comportement na ngai te. C'est pareil avec ce qui est vrai. Ce qui est vrai, yena Poutine ba yebika oyo ba bebana. Siko ye na ba caractère na ye Poutine aza mutu moko boye oyo agardaka silence a otala mouvement ndenge ezokende. Siko ye akena bango abanjo kenda ngo na ndenge moko mabe ya kozela peut-être que non Poutine akoki ko ya koluka ye ba bongisa. Mais amoni pe Poutine a penza que non NON. Yaya na tiki yo sala ndenge zo sala makamuno wana na okipe yote. Mibali msu bazala bongo. Soko otali pe mibali musute batu musu bazala bongo. Soko moni keno asilike la muki ka asilike le boyebi likambuto sungie pe ka ndenge a memeli o comportement wana. Abana siko ko créer makambu. Abando créer makambu pour détruire yo bien. Nde ce qui est vrai azo sala na minute yo pour na belle vie. Nde loko ce qui est vrai azo sala. Po aza mutu moko boye ndeko nanga bakutani basololi akoya na plateau pona ko ba aza ndeko tozaka na ba problème et voilà ben to bongisi. Siko moni Poutine a kate Poutine asungi na bizaleli ne abuzoba wana. Siko boye bisanga comportement ya boye. Ato zaki na mutu bandeko lia yo no bandeko solola. Et la parole de Dieu zo ebisa biso to limbisa, oui limbisa. Ozongi se suna bo moyeno boye na ba caractère a boye. Déplace na zo ba keno si la aza mutu moko boye keno aza mutu mo aza na facilité moko boye ya ba manier ye ba utiliser ye
mayele ya ye boko utiliser te. La preuve en est que lorsque makambo nyonso eleki parce que mama étoile nazo insister na pina o répéter yango mama étoile alobaki mabe te lokola baza bato moko boye bazosungana te lokola bato moko boye baza na bit ya kodétruire lokola baza bato moko boye baza déjà na plan moko boye yango omoni keno baéchoué na plan na bango esopi nde esusu bango na miniti oyo bandeko bobanga ce qui est vrai bobanga ye bobanga ye je vous dis mobali azovanda na plateau aye penza sokoli mai alati pantalon alati chemise à se diriger na plateau na ba audio nyonso ça préparé na ba message nyonso WhatsApp ba message nyonso ça a préparé aye ko sa elango émission abimisi ya respect ngo pe baganya ngo bongo te o eza peza ko perdre so do wa keno mama étoile à perdre dignité na ye mama étoile à perdre personnalité na ye ce qui est vrai pas à perdre à chaque jour na ba sortie médiatique na ye pour na koyeba ce qui est vrai bien na ba sortie médiatique na ye c'est parler au mona ka keno o yaza mutu mabe a virus c'est un hypocrite alakisaka minu place mbongo eza po azwazwa ndambu na ye mais il n'est pas vrai avec les gens. Attendez nga lelo na sila uka parce que sila uka za mutu moko boye, il faut zala na parce que na mayele ne moko elle n'utilise pas sa tête. Mutu il faut pas diriger, il faut pas yebse sala boye. Ce qu'on nenga zawana asa yebi pe faiblesse ya nani ya sila. Ayebi faiblesse ya sila. C'est-à-dire que no bo monika ka ndenge siko batu o bako sunga kaye peut-être abima pembeni ya sila et ko zala kaka ba fan ya sila ba kwiti ne bako sunga kaye lelo te lobite metozawa bo monika ne ba sala ki soki Jean-Paul wana parce que soko otali Jean-Paul wana ndenge azaki na sila ezaka batu moko na ba ce qui est vrai ezaka batu moko ezaka batu moko na ba ce qui est vrai. Ce qui était grave na ngambu ya mususu wana ezaki keno ye azaki na image wana ya koloba keno aza serviteur de Dieu. Botala ndenge atambusi sila wana soki 4 ans nyonso baba na ko travailler na sila amemeli ba problème jusqu'à tel point que non aye ko ba faiblesse ya sila tout. Ovandi na mutu panda 4 ans. Mutu wana amanie yo na ba niveau nyonso na ba level nyonso. Tangu virus wana siko ebimi parce que balobi ke no batu mi bale so ba vandi batu mabeza. Donc bokosuka kana kopanzana. Botala ndenge esuka kisiko ye na Jean-Paul wana. Esuka kini? D'elle-même, elle ne pouvait pas parce que Azaki déjà ça mona qui déjà ba mabe belé mais abana o kokate ninga ko bimisa parce que yako s'écarter na mutu wana pona nini parce que la personne au bazaki na azaki asayebi makambu nyonso sikoyo apesa peka nzambe ne merci parce que lushima ngotango atiki abimi ameki ne ko sala ba émission te a garder personnalité na yana ya ko bakeno aza chrétien ayembela kanzambe. Et aboya ki penza que non peut-être ceux qui alobaki que non abima pe na ba vérité mususu au mona pe que non abanga ki akoloba que non les abakwiti batute ba ya ko sasaye a garder image na ye wana ya ki mosali ya nzambe bino bokanisa za na matière te ninga bima ki wana aza nango ebeleti bino bokanisa za nango te aza nango siko eloko nini esungai parce que ntango bazaki na silango wana o comprendre que non il y a makambo ebanda subasime bande ebele na cc mais loko mutu azana no eye moko azana no faible en esprit abana koyeba te batu basungaki yesila a s'écarter na Jean-Paul wana ezaki ba fan na ye ka ndenge ba diriger balobi ke non tolingi komona lisusu étoile na film te nani tableau na ye longola tableau na ye asaleli yango ti nde bongo peka pe ekosuka ka isusu na ce qui est vrai et suka bongo bozolanda la grande famille awa bao protéger
Mais tant que bakoya komona mabe tango ekoya eboti penze eboti bango nde bakosungaka ya bima esusu pembeni ya nani ya sila uka. C'est par là vous allez vite comprendre que non na yaka na vérité na salaka ba critique nanga o eza logique. Si la soki alingi abongisa musala alongola nanu ba arrière pensée alongola nanu ki ennemi wa sala ti belé na mutu na ye. Il n'est pas dit que non ndenge azui ce qui est vrai pembeni na ye ndako bongisele musala danger zakaka. Parce que ce qui est vrai aza mama na virus. Ce qui est vrai aza mama na virus. Botalaka mutu yo zui kaka lobi awa keno bo travailler ensemble. Botala mutango abimi aye ko s'étaler na plateau pour na ko bimisa ba vérité moko boye obino bokanisi keno ba retomber yango eza ba retomber moko ya bien bozui. Or botandami bokwei na se bakabaseli. Bakabaseli. Toza, tout le monde a écouté ata lushima ana ko bimate, ata jour moko, mais ya banda ko benga batuti. Ya banda ko sala makambo nyonso ti. Ya banda ko sala makambo nyonso. Tango indeli pe wana asali nini? Ami kendeli swabala kimya nie. Bobo sana e. Siko botala mutu ango, moi je préfère ata mille une fois kasi ata lushima wana. Franchement, je vous dis. Franchement, je vous dis, je n'ai préféré Poanine. Parce que, Azala que moi, est une autorité moroboé. Et non pas, oh, bozu lobi, bo pesiye, responsabilité moroboé, mais a commis comme me la bino ba problème. Bon, on a pété un oiseau bimawana, azo bimaka pe na kombo ya nani, ya sila. Awa bimaka na kombo ya sila. Mais si la komaka film était, si la salle casting était, yenda salle kango. Ce qu'on a minute oyo, ce qui est si la za mayele te, nenga za na za ne pe mayele te, tout e bandoko ya kana kombo na ye. Ata ya sali gaf akoya na kombo sila. Plus tard, kaka sila. Nga babenga kinga po ye aza na problème moko boy aza hypocrite aza mopanzi aza muto achaka division aza muto moko ayaka na lokuta na kati ya bato. Abanda kala hypocrisie na yo abanda kala avant kota na monde ba comédien abanda kala bota vidéo na bimise nga na ozongisa lango bisu na ozongisa ngo isusu olilingano to ebite kati ezala nini yepe gilet botalatala séparation salemaki Vincent pe azali na kati oh non gilet azofubulelenga mabe boye na boye gilet ayebisi alobi yaya olakisa anga bolingo ya ba hypocrite gilet botalatala nda banda koyebisi abi Vincent nazala boule master ok Vincent c'est hypocrite lelo toyo comprendre ngo biso moko par rapport à lelo toyo comprendre ngo que non aye ko bebisa pe ba comédien musala ba comédien parce que mutu akoya ko regretter plus tard ezanani eza mutu apesi confiance mutu azwaka mayele mba moko mutu azwaka mayele mba moko na nini aloba nini bomoni yesila wana nde parla bokoyeba keno aza na limitation makambo ebele po soki azaki mutu moko bazaka na ba niveau moko ba responsabilité elle ne pouvait même pas ya koloba keno ce qui est vrai yaka koto na technique sala boy na peso chaîne o boy gérer chaîne o alinga sala ngote vi keno azwa problème déjà na mutu mususu pour na kopesa bato ba responsabilité. Comment est-ce que yozo vanda na bato zo pesa bato ba responsabilité? Jusque là tu ne veux pas apprendre. Ozo apprendre l'autre côté. Mais oza toujours wana buzo banyo sur les réseaux sociaux na kombo na yo, oza y compris.
Koto ko la vidéo au boaki likamboye na réseaux sociaux ya mvutuma na mvutuma oloza mutumoko boye oza mutumoko edikakamas kokota na ben ya bato ba réseaux sociaux te okotaka siko tano zokota tano zo inspiration o non okoti na likambo eza na réseaux sociaux oye ko répondre ngo c'est ça ta yo apprendre attaque no technique koto ba kendaka nango ndenge nini ba komaka film ndenge nini ba kastaka ndenge nini apprendre te ya ya yo carrière au kozalaka ko engagaka batu déjà oso zoki déjà fimbo mukolo na Jean-Paul wana yo ko banda ko zoaka batu o ba o créer la ka yo ba problème après bozo lo bande batu mususu ne baza ba problème et si longtemps que non yo moko na yo moko no apprendre makambo mususu po ata mutu o ko ya ko tia pembeni na yo akoza na nini akoza na respect ayebi ke non ayebi oyo naza na ba limite nanga siko tsoki ba yeba kucho buriko oyebi ko koma oyebi te scénario oyebi te casting oyebi tout oyebi te nde place bazo joyeux esprit ba yebi ke non aza na place a ko kende te aza na place bazo manier yo facilement. Bon, manier facilement. Famille, la grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Beau aimer, beau partager. Aimer, partager. Botala ka mutu moko, déjà, esprit ma benenge zalaki. Vidéo tomoni, ya Mama étoile tang bazo yambana na sila. Mais acteur bazaki ebele. Tomoni ba Caleb pe baza invité kuna. Tomoni ba artiste baza ebele. Pona nini a filma ki batwana nyonso touté ya zwaki kaka vidéo ya Mama étoile. C'était quoi les intentions? Piège. Piège. Ya kolakisa bela keno tozui mama étoile. Oh Mama étoile aza privé ya bela te. Mama étoile elle est free ya ko jouer. Au monite keno yo siko ndo ozo ba acteur, ozo ba comédien na bula mabe. Sko ozo bango, tia bango à l'aise. Mbala moko yo pe ozo memango likolo. Nous avons tous vu la vidéo ya nani ya sila tango bazo ya banana na Mama étoile. Ce que bola qui s'appelle biso ya ba papa ya ba Caleb bango nyonso ya ba artiste ya ba acteur nyonso o bazala ki wana ya koloba ke non si la aye ayambali na bango comme pour dire que non Mama étoile azaki spécial et Mama étoile eza koloba ke non mission réussie ce que ninga za to kange déjà na motako awa soki ameki paka vidéo ebimi. Ce que vous savez là qui a un nini, pona nini. Parce que Mama étoile pe na sortie médiatique, c'est comme si vous maîtrisez qui m'a cambo à l'oba quitté. Nous t'aimons pas ces actes parce que à boy na une belle vie, beau finga belle vie, te beau finga ndeye. Et ça bon côté la grande famille. Bon aimer bandeko beau partager s'il vous plaît. Boule ezalaki nini potango ozo bima ozo na ba preuve ya ndenge sila yaki akuti Mama étoile bayambani na Mama étoile. Boule na bino ezalaki nini soki boza wana pona kosangisa babiloko wana nyonso ce qui est vrai tu dois vite comprendre que non kokanisa te que non na réseaux sociaux lokwa bato ebele baza ba bourrique. Eza batu nyonso non. Non. Oza mabe. Omonika ndenge sila aeshuwaki yena Jean-Paul wana relation na ekufaki. Et ekufa pena ce qui est vrai. Vous savez pourquoi? Parce que ye Lushima wana ayebaki faiblesse. Ya sila. Et na sima koyeba faiblesse ya sila. Akoma ki ko manier ye. Akoma ki ko manipuler ye. Bozola ndo nazoloba. Bandeko bo kanga o nazoloba. Lelo te lobite.
Po bino bokoma ko ya kopesa nga raison après. Mama BBC maloba no nganga. Mama BBC olobaka. Mama BBC bana ikolobo makambo depuis kala. Bokanga malobo na zoloba. Bomoni mutu soki ayebi faiblesse na yo. Yango wana tosamelaka Nzambe. So ozoleka na ba problème moko boza na ba faiblesse moko boye. Nzamba longolo na faiblesse wana le plus vite que possible. Ava ekoma mokeri moko boye. Ava batu ba mona ngo keno. O peza za na faiblesse place auto diembeleka a. Makamwana to mona ngo ata na ba pasteur to monaka. Ozolanda pasteur asambela yo pasteur ayebi faiblesse na yo akomi pe na insolence moko boye vis-à-vis na yo. Yango zo mona lelo basali bandimi ebele ao changer église au moins mususu pa lobi ke non na Jesus na église wana te po na ni ba réalité ezebele to samela ka Nzambe na ba faiblesse na biso Nzambe a épargner biso biso ki o traverser na ba moment moko boye Nzambe e baka kolongolo na ba moment wana po to soki komi na level moko boye ya faiblesse ba ko manipuler o koma zoba. Dans la grande famille, on a aussi la pembe parce que tu as étalé ce qui est vrai, qu'il y a un virus. Si là, à salipe kakasho et sous ya mabe. Bomonika nenge ebeba na ki na lushima wana. Akansate ke no o ya zui oyo. Aza bien. Abanda déjà makamuni ya ko panza ba tout depuis kala. Donc, andimi kozala pembeni ya sila, po ba yeba ndenge ba ko détruire bela. Mais Dieu reste Dieu. Nzamba za juste. Boso dans la grande famille. Bo aimé bo partager. Mais non, na ba kambo yo ndenge bimi boye. So to bito so la bien, nzamba zo exposer bino. Nzamba zo exposer bino. Nzamba zo exposer bino. Bo kan sate ke no, boye bo sali Mama Étoile. Mama Étoile aza artiste et comédien. Mai wana Mama Étoile a joué et ça na ba artiste presque nyonso. Voir même ataye moko sila, aza pe na mai wana o Mama Étoile a sali. Vidéo wana vidéo kaka nga nazo bituna. Vidéo wana nzinzo ya uchu wapi Nzambe nanga. Yo kote liwa. Oh. C'est quoi ça? Vidéo wana kaka oboche wana. Ya Mama Étoile. Bon aimer la grande famille. Tolanda. Bon comprendre que non. Plan mon quoi qui déjà monté. Donc, tant aussi si la yambi bienvenue dans ma maison, pas tout ba moni, que si la yé mukolo chaîne. Mukolo nda. Na na vaya nanga na olia ba lipa nanga na utala ba scénario neni ni kusala ma tout ça. Et un niveau ya muto a songi. Ta muto niveau ya muto a division. Aolo ba pe bien na vanda ki nanga na olia nanga ba lipa nangai. Déjà plan na yo déjà au réussir repose ko yebisa bato kenan na vanda ki nangai. Donc au mona makamoko terre à terre. Nga kutu na vanda ki nangai na olia nanga lipa nanga na ota ba scénario. Donc ozota la déjà mission réussie. Okoloba ke non nga na vanda ki nanga na olia ba lipa nanga soki peut-être ata solo la ki na téléphone te solo la ki na téléphone façon solo ba na vanda ki nanga na zolia nanga lipa nangai. C'est comme si que no yo po sutuka ki ya komona ye wana. Mutu mabe virus. Olilinga noto ebite. Kati ezala nini yepe gilet botalatala séparation salema ki 25 personnes na katiti. Oh non, Julien azo bulelenga mabe bona bo. Julien ayebisa alobi yaya ulakisa nga bolingo ya ba hypocrite. Julien botalatala nda banda ko yebisa bi Vincent Nazala boule master. OK, Vincent c'est hypocrite. Lelo toyo comprendre ngo. Toyo comprendre ngo biso moko. Par rapport au Lelo toyo comprendre ngo.
lelo toye ko comprendre yango abanda virus na ye kala abanda makamune o mabe kala na clôturer la grande famille libota lempo ishu please nazo insister le 7 juin na Belgique Poutine oza na Belgique s'il vous plaît famille libota bola ki sa force na bino famille libota boza la présent ba place eza limitée Poutine ozala wana Poutine akozala wana la bandeko Poutine akozala na soirée wana ya charité bo koma wana bo sa ba réservation na bino bo somba ba billet donc maman na biso ba maman edoxi ya France déjà basi ba sali ba réservation na bango ya ba hôtel déjà na ya ba billet bo imaginer ba o nyonso eza ba makele la pamba tozo sala l'essentiel eza tozala focus sur Bellevue Télévision et tozo beta c'était à koloba keno Poutine a causé na Belgique le 7 juin na soirée wana ya charité Poutine a osala. Très bientôt donc le 7 juin 2025 na Belgique. Un grand événement de charité, de fraternité avec la fondation ISD. Soirée de charité. Soirée de fraternité. À l'occasion, il y a construction Mounene Oyo. La fondation ISD ezali ko construire Nabibwa pour naba orphelin. Yango Bazako organisé ce 7 juin 2025 na Belgique. La fondation ISD, Maman Charlie et tout le moment de Belgique. Basangani pour Bassa et Labisso soirée événementielle. Et voilà, un événement remarquable, extraordinaire, monumental qui va se passer dans la Belgique. Le 7 juin, à 18h, mise en place terminée. J'ai fait l'appel à tout le monde. Bateau nous sommes de bons cœurs. Bateau nous sommes un cœur en or. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. C'est un don que Dieu donne. Voilà. Voilà. Tobingi biso nyonso. Ba oyo nyonso. Ba mama, bilenge, bana nyonso. Tu as participer. Babi ba place est limitée. Tu as participer na dîner de fraternité. Voilà. Babi tu participer na dîner de charité. De charité. Bato nyonso baza na charité. Bato nyonso nzamba pesa motema yakokaba. Un cœur en or. Un cœur en or. Tobingi biso nyonso. Ngai na kozala parce que le 7 juin, dans la Belgique, je n'ai jamais manqué à cet événement. Voilà. Venez nombreux. Bino bato nyoso bona mite mamalamu. Bino bato nyoso boninga kako sunga. Babi to sunga ba orphelin, to sunga ba veuve. Pourquoi pas les enfants de la rue? To bingi biso nyoso. To ya tellement ébélé. Moi je serai là. Fondation ISD, toutes les mamans basangani, babi baza on a déjà prête ba yamba biso. Appelez déjà na numéro Oyezanase bo salaba réservation na bino. Boya et belé to bengami poto sunga to sungana. Ba place est limitée. Voilà. Très limité. Vous banda déjà réservé déjà ba place na bino. Bo benga numéro Oyeza juste là. Au bas de vos écrans. Ba surprise ils a tellement ébélé. Ba concours ils allaient. Bilo kako gagner ils a tellement ébélé. Sans oublier des cadeaux. Voilà. Ezali. Boya tellement ébélé. Kolia, Omela, Ezali. Pourquoi pas tous ces pélats et le mot? Dîner à volonté. Parce que ça, dîner de charité et de fraternité. Merci. Boyoki la grande famille libota. Boyoki keno akozala. Mama bébé c'est un moyen kakoloba. Na kakoloba te pour na sentiment. Na obete lango c'était parce que elle sera là. Alors famille libota boza wana pona Poutine bo sepelisa Poutine le 7 juin bo kene ko féliciter ye ya donc bo kene ko yamba ye bo féliciter ye showbiz récite à showbiz ba réalité azolekana nango bo kene ko lakise amour malgré azoya na soirée ya fondation ya komwe kiminga eza soirée ya charité. Boyebi déjà ye déjà zalaka motema wana ye pas zala na bolingo wana zala na azalaka na bolingo wana kokaba ya ba orphelin et voilà azokene ko partager na fondation wana
na soirée wana ya charité. Alors famille libota biso tozo bete lango cité parce que on a besoin ya que non le ko la Poutine a kozala wana bino pe famille libota bozala wana pona ye. Ba place est limitée. Bossa la ba réservation na bino lelo déjà les 12 ceux qui les 12. Alors essayez déjà à ça la réservation. Maman BBC tant on a insisté, c'est parce que Poutine a rosala. Alors bref, film na biso tozo talaya maîtrière ndé makambo. Frérot, je te rappelle, hein. Ah, donne-moi quelques minutes, je te rappelle. Tu viens faire quoi ici? Oui, où ça, Nini? Kosi sa nini, ndoki oyo. Kosi sa nini, assassin. Jusqu'à preuve du contraire, je suis une femme mariée. Non. Non, divorcé. Aux âmes meurtrières. Aux âmes meurtrières. Tu n'as aucun droit à la Kachanda. Mais comment ça va poser la droit parce que même la salle d'or vivre dans le psychophone la vie la comité non là pas baboué la personne ni on a demandé la comité la personne ni na ça va personne pas ça droit na ngai pas droit na la personne pas droit na oui la place c'est Serge tu fais semblant ou quoi non ton divorce ça meurtrière oh yo ça assassin oh yo ça aux amis on l'équipe bandoki na kindoki nga napesa yo ta part. Tu n'as aucun part. Awananda. Ata mtie. Exact. Ok. Tu rejoins dans la police. Toké dans la police. Comme ça nga na kenope c'est longo kuna dans la police. Na après ya opesa yo. Mais dans la police. C'est quoi on est toké la police? Toquer la police. Okoyo kama on a la police. Na convocation ba komaka nini? Non souffrir et ça le bien. Mais aussi ngo bolingo. Je réclame que mes biens. Ndape na kovanda ndape moko na assassin. Na ko singo te na fanda. Na kovanda pe ndape moko na meurtrière. Na ça na droit. Ok. Attends, j'appelle la police. Jusqu'à preuve du contraire, je suis une femme mariée. C'est là n'a la police. On va réclamer ça droit. Attends. Na singo ya yote. Ça n'a bien la police comme ça. Papa. Ça n'a bien la police comme ça. La police aya akabolanga na yo. Na fait sur le na la police. Pourquoi attends, tu vas la la police. Commandant. C'est là. Bandeko ndenge na sekaki place autant tobalana ki tokeneki na la police zela azokene déjà na porte nzambe nanga Poutine otozwa ye wapi nzambe oh my god. Bref, la grande famille tozala ebele wana lelo tokota la 16e Poutine amemi biso tina 16e la femme qui dérange, mais moi la besoin de battre na c'est pardon. Alors la grande famille tous sous ce belé wana lelo na pourquoi pour na épisode na biso tozo ebate peut-être ceux qui cause à l'épisode ya suka pour Poutine na mema biso na 20 ité et to suka peut-être na 15 et voilà. Alors na part nanga na komi déjà ko chité merci na bande konyoso o ba pesi biso chance à kolanda biso. Merci na bino nyonso bozala wana tous a toujours focus idéologie na biso ezala ka moko focus sur Bellevue télévision voilà quoi mama top tozela pe toyeba semence sa mama top ebebani kuna na dinana ebebani siko totala pe sort sikoyo ya ada ada siko ndenge akendaki kofunda Davina. Attendons voir hôpital bakoloba nini sûrement il faut balongola na musala linda pe na église bango bayebi ka keno amemaki likambo kuna mais bayebi pete keno asami kotisi pe na ndako libala wana siko ada yo zaka bizwa zwa toki pa ina tozunga
ozaka penza bizwazwa odraka moi cité basine badraka yo ah akamba ngoyo intercesseur babimi na mpoasa utina bimisi intercesseurs na mpoasa. Alors, c'est moi ça bandeko na komi nanga na suka bo aimer vidéo na biso bo partager bo ki ne kopesa pe force na Chimpoui News TV et ça vraiment biso bien makasi mingi la grande famille de Mama BBC. Bo ki ne kopesa pe force kuna ça nous fera du bien. Merci na soutien na bino, merci na bandeko nyonso basi ba s'abonner, merci na soutien na bino vraiment que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime la grande famille. Tukutani kasi na pourquoi pour na film na biso ya maîtrière to ki nikoye ba suite kuna e osuka ko boni. Dinana mama to pa fingi ke no mwasi ali babe ye ko ya na ye ka boye ndeko na ye musali sili. Makambu, franchement makambu. Bref. Ba ota la film ote bo raté penza. Alors tokutani prochainement la grande famille, ba bisous, bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoui TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoui TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.